Já chega. Mama
Donc, il est de sortir et maman, le bébé est allé. Donc, elle n'a plus que le bébé qui est assis, maison spirituelle. Amen, amen. Donc, là, pour former une maison spirituelle. Pour que la déjà est présentée au bazar quitté par une avocate. Donc, la avocate a un avocate qui est souffert à qui. Au souffert à qui, l'avocate qui était Israël. Mais dans un mois de il y a un donc, on a qui parle la propre volonté dans l'Israël. Donc, Israël a dit premier. Mais, il va dans le sujet. Pour le premier, il est le man. Par premier, par le goma, par le dernier. Par le dernier, par le goma, par le premier. Mais, le premier, par le goma, et histoire, par le goma, par le amen, amen. Donc, quand c'était, on a Jacob, mais il y a ça qui n'a pas la fois passée. Mais on va me il y a Israël qui a sa moine à l'osso, et nous on dit que Gati, pour être Aya Okoma, deuxième. Et ça peut pas y avoir pour le monde santé. Par exemple, on va se soulager Yesu, Gati n'a pas mot. Mais il y a des brefs par passage dans l'eau, le bien nous autres, on a pas de la matinée, on a pas de bilan, on a bien nous autres, on a quitté. Donc, il y a pas quitté. Nous ne pouvons pas se soulager. Donc, il y a pas d'identité. Na bongo sikolo Ismaël ni wana ni bazalaki première mokona yambaki molimo mosantuté aye kozonga donc bayebaki te mutu bazosonga na bango donc bayebaki identité na ye na bongo sikolo Ismaël ni wana ni bazalaki première mokona yambaki molimo mosantuté aye kozonga deuxième. Ezali, mère Adam, dans le cadre de la chandelle d'Éden, il n'est pas à la première vivant dans l'histoire sur les Adam. Et ça, Adam, surtout Adam, il est le premier lien dans la salle d'Amor, Jacob a joué dans le sous a dit qu'il y a un place Ephraïm. Donc, c'est-à-dire Adam a attaqué Amor. La constitution de la ligne sur Adam, parce que la ligne suscitée dans la chandelle d'Éden. Mon livre, dans le péché, mon livre a saladi nango Adam, et pour manikati na ye, il y a moyen de eyani ko quitter la mission, mokoloya, Pentecôte, acclamons l'Éternel déjà. Donc, il faut que le nez de la manie, mon livre au sang. Tu vois, l'église, il y a mon sujet commun, première. Et Israël a Simon, acclamons l'Éternel des amis. Donc, histoire en gros, les années de l'Église. Donc, si tu veux dire que la première, la deuxième, la première, donc, il y a une histoire à vous. L'histoire, il y a une banane. Non, la lumière de l'écriture, les mêmes arbres sur la carreau, donc l'histoire à vous, les années de donc Israël, dans la première fils, a été aux hommes à Sima, pour la nuit, a yamaki pour Mosambiki. Il y a un moyen sociologique, il y a une ensemble des acquis. Église, nous, nous avons yamaki pour Mosambiki, nous sommes des choses de l'Église, acclamons l'Éternel des amis. Donc, celui que nous vérifier à l'eau, nous avons un commentaire de la verset 10. Donc, des choses ne doivent pas nous dire au sang. Le diamant, il ne peut pas donner ma soso, ma silla, donner vos soso, oh les amadés, oh les amalas, oh nous salés, je peux plus sauver de comment la première. Ah, l'amour éternel des amis. Il y a un vie là, on est comme les là. Ato sunari, ato sari, mais yoga kanan sambe osari sibo. Amen amen. Basi kana babu, machona na babu. Mais yoga kana Yesu masi. Babu ni okuni sari, okuni patron. Amen amen.
pardon, tu regardes dans 3, tu regardes dans 4, le nom des choses sera 5. Et ça, on regarde à 1 Pierre 2. Donc, tu as dit à 1 Pierre 2, 3, tu as 5. Si tu le là qui 3, si tu le là qui 4, le nom des choses clôturées na 5. Oh, ajoute du dia. Akoki kotelema na ngolu na Nzambe biso nyonso mpe totelemi mpona kohonore oyo eza liloba na Nzambe totanga mpo boyeba oyo azwi atali na kombo na Yesu. 1 Pierre 2 na verset 5. 1 Pierre 2 na verset 5. Ouais. Non, on est à 4. 5, on dit 5. Continue. Et vous-même, comme de Pierre du Marc, Amen. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Un seul sacerdoce, en fait le fruit du Dieu. Amen. Spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, mon tofani na biso, thème na biso ezali na 4 versets oyo bataille. Pour former une maison spirituelle. Yango na sikoyo, maison spirituelle yango, faut toyeba ngo eza nini. Na lumière de l'écriture nango, ezalaki mpenza balobelaki nani pongana yo tofumaka deja oto na l'église. Tozolana mateya, tozokima masumu, tozoforme. Mais awa tokoyeba epai ya nani mpenza oyo batobaki te aforme maison spirituelle. Donc tala balobi ete maison spirituelle nazomona ndako ya David. Amen, amen. Ndako ya David esika promesse efandaki. Efandaki nde na ndako ya David. Yango na Josué abandaki koloba ete moi et ma maison nous servirons. Donc mo tofani na biso thème na biso ezali na 4 versets oyo bataille pour former une maison spirituelle. Yango na sikoyo maison spirituelle yango faut toyeba ngo eza nini. Na lumière de l'écriture nango ezalaki mpenza balobelaki nani pongana yo tofumaka deja oto na l'église. Tozolana mateya, tozokima masumu, tozoforme. Mais awa tokoyeba epai ya nani mpenza oyo batobaki te aforme maison spirituelle. Donc tala balobi ete maison spirituelle nazomona ndako ya David. Amen, amen. Ndako ya David esika promesse efandaki. Efandaki nde na ndako ya David. Yango na Josué abandaki koloba ete moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc yalobaki kaka ezalaki prophétie. Amen, amen. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ngai na ndako na ngai libota na nga tokosalela Masia. Mais Josué abala te. Josué abotaki te. Mais ndenge nini ya koloba te ngai na libota na nga tokosalela Nzambe. Donc ezalaki te prophétie oyo abandi koloba na ntina na ndako oyo ya David. Pour être l'Éternel alobaki ete ndenge atikaki promesse na ye na kati ya ndako ya David alobi ke awa na libota David promesse na nde eza awa de génération à génération kino mokolo shilo akobotama akiyango l'Éternel des armées. Donc yango tobengaka mpe Jésus shilo tobengaka ye mpe fils de David boye. Donc yango na Bartimée ntango aliyokaki ke Masia mbala moko alobaki ye
Fils de David, filho do Davi, ayez pitié de moi. você ouve a mão. Donc, on a dit, ayez pas de identité, il y a Messie. Porque eu sabia a identidade daquele Deus. Donc, Yesu na biso avec Yesu. Porque o nosso Deus é chamado Eshilo. Avec les fils de David, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a le Wabikaka, et ça dit prophétie. Amen, amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ngai nanda kunanga libota nanga tokosalela Masia. Mais Joshua balate, Joshua botakete. Mais ndenge ya kolobake ngai na libota nanga tokosalela Nzambe. Donc ezalaki des prophéties oyo abandi koloba na ntina na ndako oyo ya David po ete l'Éternel alobaki ete ndenge atikaki promese na ye na kati ya ndako ya David alobi ke awa na libota David promese na nde eza awa de génération à génération kino mokolo shilo akobotama akiyango l'Éternel ezalaki. Donc, yango tobengaka mpe Jésus shilo tobengaka ye mpe fils de David boye. Donc yango na Bartime ntango aliyokaki ke Masia mbala moko Do jeito, alobaki ele disse: fils de David, filho do Davi, ayez pitié de moi. você ouve a mão. Donc on a dit ayez pas de identité, il y a Masia. Porque eu sabia a identidade daquele Deus. Donc Yesu na biso avec Yesu. Porque o nosso Deus é chamado Eshilo. Avec les fils de David. Ele é chamado filho do Davi. Como de novo. Ela tem muitos nomes que é chamado. Donc só que tu devia former les hommes spirituels. Se estamos a falar que estamos a formar casa espiritual, Isabelio, é tu, Isabelai, e sou eu. mais Bible est à l'hôtel à Yagopita. Mas a Bíblia quem falou mesmo. Les amis posent dans la vie à David. Porque estava dentro da casa do Davi. Les Yamana Kaïsabé a formé les hommes spirituels. Amen, amen. Disseram para ela formar casa espiritual. Donc, prêt le roi on a signé. Saímos de lá. Ceux qui ont eu une bataille sur la 5 sacerdotes. Se nós lermos onde está escrito 100 sacerdotes, Bataille sur le sous-sous, victime dans la case. primeiro também vítima lá dentro. Proposou et le premier sacerdote, donc autant de signes. Vamos receber aquilo sacerdote, vamos Rien avec héritier. lá na escritura, La prophétie avec héritier. na profecia da escritura. Même ça va sur la spirituelle. Amen, amen. Disseram para ela formar casa espiritual. Donc, prêt le roi on a signé. Saímos de lá. Ceux qui ont eu une bataille sur la 5 sacerdotes. Se nós lermos onde está escrito 100 sacerdotes, Bataille sur le sous-sous, victime dans la case. primeiro também vítima lá dentro. Proposou et le premier sacerdote, donc autant de signes. Vamos receber aquilo sacerdote, vamos Rien avec héritier. lá na escritura, La prophétie avec héritier. na profecia da escritura. Même ça va sur la O jeito que Deus receba. ça va le dire à Josué. Deus disse ao Josué: Yébisa, diga, troisième fils, terceiro filho, Oyaron, o Arão, appona 4 personnes. para escolher 3 pessoas Oyo bazaka saint. que são santos. Bamemi babomema arche alliance wana. Eles vão levar a arca da aliança. Oye bakokoma na Jourdain. Quando vão chegar em Jordão, Me bakotiaka makolo na bango. quando vão meter os seus pés, Jourdain ekofungwama. Jordão vai abrir-se Komsa bongo bakomema e eles vão entrar todos eles. Amen, amen. Amém. Epai wana na limbo na sukuma eselo kaka ndenge ezalelaka. Aí no lugar eu queria dar profundeza como é. Donc esenge na biso katotambolaka malamu. Amen, Temos que amen. andar sempre bem. Amém. Po ata ndenge tosaka bavote na kati église. Mesmo o voto que nós fazemos na igreja, Ata ya vote bamama. mesmo o voto da mamãe, Nani moto azala mama présidente. quem será a mamãe presidenta? Totalaka kaka bakaraktere. Vamos a ver os caráteres. Soki baprofeti na monzoto. Se escolheram em casa, Oyoka kaka
toucher maman oya yebi maman na malamu. Vai ver que Deus está bem, que Deus está indo bem. Passar a hipocrisia. Mudou da forma da hipocrisia. Vai ver quantas coisas. Vai ver que ele oferece. Vai ver que ele é assim. A nossa verdade é o Se Deus não quer que escolhem aquela pessoa, ele vai querer aquela pessoa em livre. Porque a escritura está escrita. Não vai reinar todos os dias. Sempre um tom tem que aparecer. Você não tem. Daí, no nosso tempo, vamos pular esse ciclo. Disseram para ele escolher 4. São santos. Não vai reinar todos os dias. Sempre um tom tem que aparecer. Você não tem. Daí, no nosso tempo, vamos pular esse ciclo. Disseram para ele escolher 4. São santos. Mas os sacrificadores eram mesmo muito. Mas disseram para ele escolher 4. E ele também escolheu 4. E também eram santos. E estavam andando na crença de Deus. Pegaram a arca da aliança. Deram para eles. Eles começaram a andar. Quando chegaram no Jordão, apesar eles estavam junto com o Macia e eles também são chegaram no Jordão e o Jordão abriu-se. Tem uma coisa que Deus aproveitou fazer dentro do santo. Não é à toa, eles eram mesmo. Eles eram 4. As pessoas quando são 4 andam, se você olhar nos seus pés, você vai ver quantos pés. Você está aqui na frente, você está no 4. Estamos a ver quantos pernas. Estamos a ver quantas pernas. Amém. E Deus também aproveitando o santo. Ele queria que entrassem de uma vez porque era um santo. Ela disse que no 8º dia, todo homem tem que cortar-se. Agora eu vou explicar como cortam e fazem a circuncisão. Sabemos como cortar. Tira onde a coisa deita fora. Outra parte fica. Isso fica não deixa será que nós mais quando nossos filhos fazem deitamos? Quer dizer que nós estamos à procura de cortar temos que passar a cortar. Todos nós somos mulheres de Jesus. Não tem homem que vai ser cortado. Deus, ele é o marido mesmo. Marido que vai cortar a circuncisão do coração. Eu tenho que ter tempo de cortar. Pegar o mal e deixar junto com ele. Em nossa
aqui. O Espírito Santo está aqui. Espírito lá. Não sei se passa lá para você. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Vamos procurar primeiro o reino do céu. Oi, fica ali. O que ficar? Ele vai me quitar. O resto só vai descendo. Sabe onde ele está na poça moana? Esse Deus sabe que tu quer Sabe na saia ele? como você desce, ele vai Sabe dar. onde ele está na poça de bala? Esse Deus sabe que Sabe vai dar. ele que andar? Quando sabe que é Deus, ele vai dar. Sabe onde está na poça de ovação? Aquela pessoa que Aí vai está na pobreza. Aquele Deus vai dar. Quando ele mulher, Disse que você vem a com liberdade. a minha opinião é uma coisa que saiu. Ele não escolhe Ela ela. ali, foi minha cara, meu pai. Obrigada, apóstolo, que Deus o abençoe. Tu ia apresentar você para uma vez na lição. Vamos saber separar o mal dentro de nós. Foi Esaí 59. Porque Isaías 59, Na NAD, 1 e 2, a lobby o corpo da ele. ele disse que as suas mãos Exato. não é curto, Então, aí, os ouvidos exato. não é surdo. Ele louco não é pensar, pensando na yoga. O que é que impede Deus de não ouvir? Ele louco não é pensar, pensando no corpo na esse romance. O que é que impede Deus de esticar as suas mãos? Ele tomou os pecados. E agora tu sai de fora. Bem, Pede a nossa boca na piège. você vai fazer por Agora não canta na boca. a Allez, vous savez que ça va y aller. Amen, amen. Porque quando eu mandei isso, eu saí para ele. Est-ce que mieux passar na câmera? Mieux passar na vez. Assim, balou na bicho não pode ir para dois tá? Saber como falar. Não pode ir na piège na ele. Ali agora na piège na ele. Isso é salvação da todo mundo de carro. Não estamos todos perguntando aquilo que não perguntamos. Você tudo. Começa a falar, começa a falar. Não estamos nos encontrando com mal. A sua pergunta responda. Tem uma pregação que eu preguei? Nani azaa nani? Quem tem? No nome do Senhor. Quem tem? Mama nayo agoki koko satana. Sua mãe pode ser Satanás. Papa nayo Seu pai. agoki pego sala. Seu pai Agoki nayo. seu amigo. Ata mungina. Pode ser seu Ata mungina. Pode ser seu Ata mosi. Pode ser seu Ata Pode ser seu filho. agoki pego sala. Vamos voltar na nossa história. Disseram o seguinte: esses 8 pés, Deus profitou, fez o 8º dia da circuncisão. Também vimos que a água abriu porque eram santos, por isso que foram escolhidos, por isso é que avançaram. Amém, amém. Amém. Quando saímos desse falaram mais sobre temos que ser vítimas. Amém, amém. Amém. Ficamos quietos. Atitude de oração. Vamos seguir a oração.
na biso Emmanuel, osuki na biso Omega, tika ete kokono ekumbama esanjolama. Pambola moko na moko akuta mikati na o esika, oyo pakuta mikati na o esika te, mais aza membre ya église o Dieu de gloire, tika ete yo pambola epe epa ekuta mie na ndako. Chemin na biso ya retour Dieu de gloire, totiki yango na maboko na yo Seigneur. Oyaki na moko na kimia, tika ete ozonga pe na moko na kimia. Nzambe oyo lobi epai bokei, soki bayambi bino na kimia, botika kimia na bino kati na wana esika. Yango nazobelela kimia na oyo Yawe, kati na libota moko na moko. Bolandisa malelo le 10 Seigneur, naza ko renverser, botela bale nyonso etelemeli bana na yo. Ténèbres nyonso etelemeli bana na yo. Ezala péri maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nabeleli lumière na oyo Yawe, et apparaître. C'est là que nous savons que nous allons tambola. Zinga biso na makila, zinga biso na moto. Moto ekufaka te pela. Kati na momo ya moko na moko. Selon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oya zali le roi des rois. Oya zali yanga bita mopanga netumba. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nzamba kumba mapamba te aza malamu. Vraiment napesi bambote. Nangola mobimba epai nyonso na lekaki. Nzamba pambola bino nyonso. Litonga moko na moko, Viana, Mabore, Kuka, Ojaenda, Kasenda. Bipa yo pe na kendeki te na kombo na Yesu na kokoma. Vraiment bino nyonso bambote, ba mama, ba papa, ba jeune, bana, ba koko. Bambote vraiment na biso banso. Nzamba kumbama. Mbote na Bidor TV nyonso. Balandi nyonso Bidor TV. Bambote, babizu. O nyonso pe kaka bakota kabalandaka. Bambote na kombo na Yesu Kristo. Na souhaite biso dimanche malamu. Semaine kitoko na kombo na Yesu. Amen. Oh,
Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso, tozana ba appartement où ezali a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre où ezali ya pamba où ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre où ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo sona pilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota lelo bisonyo sona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Ayezali nandenge na yo mwane. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.
donc yo otali so akokotuka histoire oyo yebi yango ezali banane non la lumière de l'écriture ndenge nzambe asolelaka yango donc histoire yango ezalaki ndenge wana donc Israel azalaki premier fils ayaki kozonga nsima mpona nini ayambaki molimo mosali te yango wana moya sosolake ye kuna za nzambe ezali église biso lokola toyambaki molimo mosantu biso te sikoyo toyebaka kososola acclamons l'éternel des armées. Donc, ce qui est au niveau de vérifier à l'eau, notamment dans 1 Corinthiens 2, dans verset 10. Donc, puisque je ne peux pas dire que mon sang, le diamant, il ne peut pas donner ma sosola, ma silla, donner ma sosola, oh les amadés, oh les amalams, oh tout ça, et je peux puisque je ne peux pas ma première. Ah, l'amour éternel des armées. Il y a un vie là, on est qui tombe là. Ato sunali, ato sali, mais yoga kanan sambe osali sibo. Amen amen. Basi kana babo, machona na babo. Mais yoga kana Yesu masi. Babo ni okuni sawi, okuni patron. Amen amen. Acclamons l'Éternel. Et nous on va otanga oya shini Biblia. Atangi dernier verset oyo totikalaki na nous. Donc si tolekaki na 1, tolekaki pardon, tolekaki na 3, tolekaki na 4, lelo nde tozozwa 5. Eza na mokanda ya 1 Pierre 2. Donc tozalaki na 1 Pierre 2, 3 tina 5. Si tolobelaki 3, si tolobelaki 4, lelo nde tozoclôturer na 5. Oyo ajoute Biblia akoki kotelema na ngolu na nzambe biso nyonso mpe totelemi mpona kohonore oyo eza liloba na nzambe totanga oyo azwi atangi na kombo na yesu 1 Pierre 2 na verset 5 1 Pierre 2 na verset 5 Non, on est à 4. 5, on dit 5. Continue. Et vous-même, comme Pierre, Amen. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Un seul sacerdoce, en fait de fruits du Dieu. Amen. Spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, mon tofani na biso, thème na biso ezali na 4 versets oyo bataille. Pour former une maison spirituelle. Yango na sikoyo, maison spirituelle yango, faut toyeba ngo eza nini. Na lumière de l'écriture nango, ezalaki mpenza balobelaki nani pongana yo tofumaka deja yango mpe na l'église. Tozolana mateya, tozolima masumu, tozoforme. Mais awa tokoyeba epai ya nani mpenza oyo balobaki te aforme maison spirituelle. Donc tala balobi ete maison spirituelle nazomona ndako ya David. Amen amen. Ndako ya David esika promesse efandaki nde na ndako ya David. Yamana Josué abandait koloba ete moi et ma maison nous servirons. Donc mon tofani na biso thème na biso ezali na 4 versets oyo bataille pour former une maison spirituelle. Yamana sikoyo maison spirituelle yango faut toyeba ngo eza nini. Na lumière de l'écriture nango ezalaki mpenza balobelaki nani pongana yo tofumaka deja yango mpe na l'église. Tozolana mateya, tozolima masumu, tozoforme. Mais awa tokoyeba epai ya nani mpenza oyo balobaki te aforme maison spirituelle. Donc tala balobi ete maison spirituelle nazomona ndako ya David. Amen amen.
ndako ya David esika promesse efandaki nde na ndako ya David. Yango na Josué abandaki koloba ete moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc il y a le roi qui kaka ezali prophétie. Amen, amen. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ngai nanda kunanga libota nanga tokosalela Masia. Mais Joshua balate. Joshua balate. Mais nini ya bolobake ngai na libota nanga tokosalela Nzambe. Donc ezalaki des prophéties oyo abandi koloba na ntina na ndako oyo ya David po ete l'Éternel alobaki ete ndenge atikaki promese na ye na kati ya ndako ya David alobi ke awa na libota David promese na nde eza awa de génération à génération kino mokolo shilo akobotama akiyango l'Éternel ezali. Donc, yango tobengaka mpe Jésus tobengaka ye mpe fils de David boye. Donc yango na Bartimée ntango aliyokaki ke Masia mbala moko alobaki ye David ayez pitié de moi. Donc, on a dit aïe pas de identité, il y a Masia. Porque ele sabia a identidade daquele Deus. Donc, Yesu na biso avec Yesu. Porque o nosso Deus é chamado Yeshua. Avec les fils de l'enfant, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a le roi qui kaka, ezali prophétie. Amen, amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ngai nanda kunanga libota nanga tokosalela Masia. Mais Joshua balate. Joshua balate. Mais nini ya bolobake ngai na libota nanga tokosalela Nzambe. Donc ezalaki des prophéties oyo abandi koloba na ntina na ndako oyo ya David po ete l'Éternel alobaki ete ndenge atikaki promese na ye na kati ya ndako ya David alobi ke awa na libota David promese na nde eza awa de génération à génération kino mokolo shilo akobotama akiyango l'Éternel ezali. Donc yango tobengaka mpe Jésus tobengaka ye mpe fils de David boye. Donc yango na Bartimée ntango aliyokaki ke Masia mbala moko alobaki ye David ayez pitié de moi. Donc on a dit aïe pas de identité ya Masia. Porque ele sabia a identidade daquele Deus. Donc Yesu na biso avec Yesu. Porque o nosso Deus é chamado Yeshua. Avec les fils de David. Ele é chamado filho do David. Como de novo? Ele tem muitos nomes que é chamado. Donc só que tu devia deformer les hommes spirituels. Se estamos a falar que estamos a formar casa espiritual, é tu. E sou eu. Mais Bible a l'autre mas a Bíblia quem falou mesmo. Porque estava dentro da casa do David. A former maison spirituelle. Amen, amen. Pela formar casa espiritual. Donc, saímos de lá. Se nós lermos onde está escrito 100 sacerdotes, primeiro também vítima lá dentro. Vamos receber aquilo sacerdote, vamos lá na escritura, na profecia da escritura. Pela formar espiritual. Saímos de lá.
5 sacerdotes. Se nós lermos onde está escrito 100 sacerdotes, até isso vítima na casa. Primeiro também vítima lá dentro. Vamos receber aquilo sacerdote, vamos lá na escritura. Na profecia da escritura. O jeito que Deus receba. Deus disse ao Josué. Diga. Terceiro filho. O Arão. Para escolher 3 pessoas que são santos. Eles vão levar a Arca da Aliança. Quando vão chegar em Jordão, quando vão meter os seus pés, Jordão vai abrir-se e eles vão entrar todos eles. Amém, amém. Amém. Aí no lugar eu queria dar profundeza como é. Eles queriam andar sempre bem. Amém. Mesmo o voto que nós fazemos na igreja. Mesmo o voto da mamãe. Quem será a mamãe presidenta? Vamos a ver os caráteres. Se escolheram em casa. Vai ver que Deus está bem, que Deus está bem. O Deus vai ver quantas coisas. Vai ver que ele oferece. Vai ver que ele é assim. A nossa verdade se Deus não quer que escolhem aquela pessoa, ele vai ter aquela pessoa em nível. Porque a escritura está escrita. Não vai ter nada todo isso. Sempre um tom tem que aparecer. Você não tem. Daí no nosso tempo, vamos pular esse ciclo. Disseram para ele escolher 4. Que são santos. Não vai ter nada todo isso. Sempre um tom tem que aparecer. Você não tem. Daí no nosso tempo, vamos pular esse ciclo. Disseram para ele escolher 4. Que são santos. Mas os sacrificadores eram mesmo muito. Mas disseram para ele escolher 4. E ele também escolheu 4. E também eram santos. E estavam andando na crença de Deus. Pegaram a Arca da Aliança. Deram para eles. Eles começaram a andar. Quando chegaram no Jordão, apesar eles estavam junto com o Macia. E eles também são santos. Chegaram no Jordão e o Jordão abriu-se. Tem uma coisa que Deus aproveitou fazer dentro do santos. Não é à toa, eles eram mesmo. Eles eram 4. As pessoas quando são 4 tanas, se você olhar nos seus pés, você vai ver quantos pés. Você está aqui na frente, você está no 4. Vamos a ver quantos pernas. Vamos a ver quantas pernas. Amém. E Deus também aproveitando o santo. Ele queria que entrassem de uma vez porque eram santos. Ela disse que no 8º dia, todo homem tem que cortar-se.
sikoyo tokende naexplike na sumwa moke kaka selo ndenge tozwelaka kokata ngenga wana. Agora eu vou explicar como cortam e fazer essa posição. Toyebi ndenge bakataka ngenga. Sabemos como cortar. Balongolaka parti misu mabwaka. Tira outra coisa, deita fora. Parti misu etikali. Outra parte fica. C'est-à-dire oyo etikali yango ya bien. Isso não fica Toko babwakaka ya mabe. não deixa Ese biso bamama nde basalaka bana so tolongotaka susali te wana. Será que nós mais quando nós ficamos fazendo deitamos? Même maison spirituelle. Quer dizer que nós estamos à procura de cortar espiritual. Temos que passar a cortar. Todos nós somos mulheres de Jesus. Não tem homem que vai ser cortado. Deus, ele é o marido mesmo. Marido que vai cortar a situação do eu tenho que ter tempo de cortar. Pegar o mal e vamos deixar junto com ele. Em nossas forças, se não conseguimos, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Vamos procurar primeiro o reino do céu. O que ficar? O resto só vai descendo. Esse Deus sabe o que tu queres. Como você der, ele vai dar. Esse Deus sabe o que quer dar. Quando sabe o que é Deus, ele vai dar. Deus é aquela pessoa que ele vai dar. Aquele Deus vai dar. Disse que vocês vêm com liberdade. Ele não escolhe obrigada, apóstolo, que Deus o abençoe. Vamos saber separar o mal dentro de nós. Porque Isaías 59, 1 e 2, ele disse que as suas mãos não é curto. Os ouvidos não é curto. O que é que impede Deus de não ouvir? O que é que impede Deus de esticar as suas mãos? Ele tornou os pecados. Bem, nós estamos todos perguntando aquilo que não perguntamos. Você tudo. Começa a falar. Não estamos nos encontrando com mal. A sua pergunta, responda. Tem uma pregação que eu preguei? Nani azaa nani? Quem tem? No nome de Deus. Quem tem? Mamãe eu aqui como Satana. Sua mãe pode ser Satanás. Papai não. Seu pai. Aqui pegou sala. Seu pai também. Seu amigo. Pode ser seu marido. Pode ser seu marido. Pode ser seu marido. Pode ser seu filho. Aqui pegou sala.
Disseram o seguinte: nesses 8 meses, Deus profitou, fez o 8º dia da circuncisão. Também vimos que a água porque eram santos. Por isso que foram escolhidos. Por isso é que avançaram. Amém, amém. Amém. Quando saímos desse falaram mais sobre temos que ser vítimas. Amém, amém. Amém. Pambola moko na moko akuta mikati na esika oyo pakuta mikati na esika te mais aza membre ya église oyo Dieu de gloire tika ete yo pambola epe epa ekuta mie na ndako chemin na biso ya retour Dieu de gloire totiki yango na maboko na yo Seigneur oyaki na moko na kimia tika ete ozonga mpe na moko na kimia Nzambe oyo lobi epai bokei soki bayambi bino na kimia botika kimia na bino kati na wana esika yango nazobelela kimia na oyo yawe kati na libota moko na moko kolandisama lelo le 10 Seigneur naza korenverse botela bale nyonso etelemeli bana na yo ténèbre nyonso etelemeli bana na yo ezala péri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nabeleli lumière na oyo yawe et apparaître nzela nyonso bana no bakotambola zinga biso na makila zinga biso na moto ekufaka te epela kati na momo ya moko na moko selon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyo azali le roi des rois oyo azali yanga bita mopanga na etumba au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nzamba kumba mapamba te aza malamu. Vraiment napesi bambote na ngola mobimba epai nyonso na lekaki. Nzamba pambola bino nyonso. Litonga moko na moko Viana, Mabore, Kuka, Ojaenda, Kasenda. Bipa yo pe na kendeki te na kombo na yesu na kokoma. Vraiment bino nyonso bambote, ba mama, ba papa, ba jeune, bana, ba koko. Bambote vraiment na biso banso. Nzamba kumbama. Mbote na Bidor TV nyonso. Balandi nyonso Bidor TV. Bambote, ba bizu. O nyonso pe kaka bakota kabalandaka bambote na kombo na Yesu Kristo. Na souhaite biso dimanche malamu, semaine kitoko na kombo na Yesu. Amen.
Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo zona pilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota lelo bisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Ayezali nandenge na yo mwane. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qu'ils veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.